Jeune fille oyo na komo ya Neema Ngerego aza na 25 ans aza mannequin rwandaise bakuti ye akufi na kati ya mutuka na ye empoisonné. Akufi pona nini? Nani abomi ye? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons suivre dans cette émission, mesdames et messieurs. Pesi pasi ya kosakana te. Vraiment makambo ya boye. Eza pasi. Collège ya ba médecin provincial na province ya Nord Kivu ba réussi ko séparer des bébés oyo bakanga ba otamaki ya kokangama après 3 jours ba bébé wana bazali kaka vivant oyo zali exploité mingi bakantaka pona ko séparer ba tu faut kaka na poto mais ata na Congo surtout na province et ça la maka scandale bongo na moko ya ba ministère na République démocratique du Congo bakangi bongo parce qu'il y a ministre na protocole en flagrant délit à suivre dans cette émission. Ndeko oyo bozali komona ye Shadrach abimaki bongo mpo akende aéroport mais na kati ya nzela abengi ndeko na ye to abengi mwasi na ye azali maladi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bokolanda kaka na émission oyo azongi sute. Ndeko oyo bozali komona ye asente to engrossé bongo 3 filles d'une même famille ba sœur misatou azali bongo jardinier. Engrossé bango ndenge nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour nani na engrossé bango, nous allons suivre cette émission, mesdames, messieurs. Mbote Nabino, bandeko balandi ya radio lokole télévision, bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité, bo pesa kana programme oyo. Et pas wapi to yaka ko solola bino na bino nyos tout batu ya mangala to batu ya avec la communauté africaine en général, particulièrement na communauté na biso ya batu mangala to yaka ko solola soki de kambozali bongo na communauté. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Tika na pesa matondo pelongonia na bientôt sponsor na biso akokoma moko ya ba sponsor Sylvia Fashion and Designer Sylvia Fashion and Designer kuno ko ba design mo kitoko ya makasi ya bien. Voilà, ndeko boka beyinga sekisinga papa Fiston mikolo yo to mona yo oza na studio te to mesina studio ya biwi. Tout ça un peu busy tellement tout me ça na kokuta rabno chaque jour na bino de temps na kenda studio et moi maka mike salama donc était rosalate et je me suis dit kaka sika na sali to ko solo là et puis le bete lekimba moko en direct, il y a pas de souci mais bino ko continuer kaka ko s'abonner même si tout ça na studio te et tant au studio tant aucun studio ça n'empêche pas que to bete la bino ma solo to informer bino ce qui se passe bongo na communauté na biso ndenge boyoki na sommet wana epesi pasi jeune fille wana bandeko ndenge botali jeune fille ya kitoko vraiment ba kutie akufi bongo na kati ya mutuka epesi pasi bali ba empoisonné. La fille s'appelle Neema Ngerego, azali rwandaise de 25 ans. Beaucoup à résumé qu'est-ce qui s'est passé bah empoisonné pour anil beaucoup à résumer ton côté là yo résumé ton historique il y a les kamwana ndenge qui est pessi passe à les États-Unis à Kenya ko sala tour na mboka et puis a kufi pessi passe ya ko sakarate pourquoi il était empoisonné ya ngoto kolanda awa na émission oyo bande ko pessi passe. Nous sommes ensemble et nous profitons pour rappeler na bande ko nyos tout ba beta qui deve loterie na studio Provision et Son en collaboration avec Radio Lokole bo banda déjà ko le kapona ko retirer bongo ba reçu na binu ya deve loterie est déjà disponible bino penan bo betite boya bo kende ko beta ebele ba de mbala oyo e ko ratete et surtout ba lobi ezali sans passeport boko kuta kuna ingénieur Dimitri azali wana bokangi photo munene papa akuli azali wana et en d'autres termes bandela soupe bande comme ça ba ye bazo regretter papa Fiston to yaki wana to ning to mona yo to mona oka na TV to mona ote oya du chance ko mona nga sika wana ça vaut ko mona nga so chance te je vais faire un effort so ki boye bo mona vraiment que tate essayer qui peut azalaki wana. Voilà. Pour l'instant, vous laisse dire, nous vous laissons suivre, résumé, il y a historique, tout ça, le lobotala, ce qui s'est passé. Nous vous retrouvons juste à la fin pour conclure bongo émission.
Elle s'appelle Neema Guerrero. Elle a 25 ans. Aza mannequin rwandaise. Elle vit aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retrouvée morte dans sa voiture, empoisonnée. Pourquoi on l'a empoisonnée? Bah, empoisonnée pour Nanini. Balobi, fille oyo Neema Guerrero, 25 ans qu'elle avait, akendaki bongo na Rwanda, visite pour aza rwandaise. Tango azongi, bakuti ya kufi. On n'a pas de vraies informations, mais d'après source d'information moko, balobi, il paraît, gouvernement oyo mboka wana baproposaki ye akoma espion na bango. Pona bautilisaka ye so baza na besoin ya koatteindre mutu ndenge bomoni ndenge aza joli, bomoni ndenge aza belle, bautilize ye mpona peut-être likambo moko esalama. Tobosana te ke totala na bavideo ye moko mokonzi ya mboka wana aloba donc soki mutu aza contre bango bakosala tous les moyens pour atteindre ye et pour ne pas l'éliminer. Totala kutu badocumentaire ebele comment est-ce que basala moyen tout mpona koéliminer oyo bazala contre régime wana. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Général bongo kutu akufa en Afrique du Sud awa basalaki moyen tout mpona baéliminer mpona nini azali opposante. Alors pour finalement on comprend pourquoi est-ce que bandeko beye oyo baza opposant na régime wana ya Kigali balingaka kozonga mboka te. Est-ce que nous devons continuer à vivre comme ça? Et bongo soki tozwi exemple na mboka na biso ntango basoki kolobake mutu intel mutu songolo akopelaka na bato ya mboka wana soki baotika ya lese to bazoloba mabe na ya mabe ya président wana baosala bango eloko te. Oza sûr ke mabe oyo bazoloba eza ya solo to ya lokuta? Tala kutu mwana na bango ye moko aboyi kozala espion na bango asuki wapi? La fille qui est partie à fleur d'âge, tala mwasi kitoko à 25 ans, elle a été empoisonnée. On n'a pas d'informations, en fait, on n'a pas de précision sur ce qui réellement Kondiambo Kawande empoisonné, on ne sait pas, mais on a lu quelque part. Informer bino boye baka makambozo le kana communauté na biso africaine en général de tolobaka particulièrement ya bato mangala tala makambo ya boye. Je sais qu'il y a bande ko ba rwandais na ba rwandais oyo kaka lingala baza peut-être contre pouvoir en place et balingi ba kelota ba famille na Kigali tala peut-être ce qui peut arriver. Doya ka obeta masolo ka pona kopeni et pesi pasi mannequin munene na États-Unis d'Amérique. Abande ko se préparer pas comme bongo superstar tala beauté ya jeune fille tala ndenga zali Neema Guerrero atiki biso kaka boye pona entre parenthèses paré elle a refusé de faire la politique, elle a refusé ya kozala espion ya régime au pouvoir et pesi pasi eteya pour d'après le toyebi makambo ba service secret ata ondimi suka nango pe kaka pona o dévoiler ba secret on doit éliminer. Voilà la fille qui est partie comme ça à fleur d'âge. Neema Guerrero, elle nous a quittés. On lui a retrouvé mort dans sa voiture. Entre parenthèses, ça c'est l'investigation aux États-Unis, le monde qu'elle a été empoisonnée et pesi pasi ya kosakanate. Ndeko mobali oyo bozomona ye avandaka bongo na Pretoria. Abimaki akenda aéroport yango totia alerte ala totia mutuka abande ko kumba ndeko mobali oyo Shadrack kombo na ye abimaki akenda aéroport na nzela boye aoki malaise abengi mwasi na ye ke madame nazoyoka pena bien te nazoyoka bien te na sa de fort na koma kaka aéroport azaki na mutuka na posa mutuka oyo totia bino onda oyo na koma sa de fort na tika bat na aéroport et moi na zonga rapide 30 minutes après, moi, je n'ai pas gagné téléphone bana o lekate. Ti siko aza introuvable. Et trouver bon kana nous ndenge de quoi expliquer. Bonjour, la famille Lokole. Tous en avis à recherche de Shadrack au bozo comme on a photo. Abimaki Azaki kokende na aéroport. Et après 45 minutes, à Bengi Mwasi nae pour na koebisaye que Azako yoka ndoto biante. Et après Mwasi na etangwa Bengi phone ezaki sous kolekate et depuis wana ezaki depuis lundi matin azongi lisusu ndaku te alors tozoluka ye soki mutu aza na information
à contacter Radio Lokolé en tout cas et que ça la biso plaisir. Ndeko banda kendaki azongi te. Toza vraiment la recherche naie. Merci beaucoup. Voilà bandeko, donc to partager émission oyo to partager ndeko photo ya ndeko Shadrack banda bima qui a kende kotika bat na aéroport asala ki malaise heureusement benga ki moi na que je me sens pas bien natika bat na aéroport na zonga et 30 minutes après ndenge de kalobi moi ça benga téléphone banda ko lekate baso ko luka na ba hôpital na ba morgue na ba police ba mon nom de côté soko moni mutuka oyo to be moni photo quelque part comme ça na te benga biso na Radio Lokolé pour tout en connexion en contact na famille pour ndeko Shadrack bongo amona na epesi pasi mboka libanda to bimaka to yaka ko luka soki ba problème boye ezalaka malamu te to sala makasi to sala tout ndeko partager pour to luka bongo tout monde ndeko Shadrack na biso azongi na biso na bomoi. Bande ko bomoni collège ba médecin o bomoni basali bongo na poto te basali na Paris te na Suisse te na Belgique te na Inde te mais basali bongo na République démocratique du Congo précisément na province ya Nord Kivu. Collège o ba réussir ko séparer deux bébés ma passe ba botana ki ba kangama ma libumude bozomo na wana mais bango ba réussir ko séparer bango 3 jours après ba bébé oyo bazakaka en vie. Donc c'est pour montrer que même dans la République démocratique du Congo, tous en a médecins qualifiés. Et ça n'a qu'à que de quoi beli, donc na Poto, donc na Chine, donc na Sikaboy, donc na Belgique, na France, donc na Afrique du Sud, même au Congo. Et surtout, Ezakutu, la capitale Kinshasa, mais la province, bah on s'en donc Longonia na médecine na biso, tout le monde que docteur na biso, ils sont vraiment qualifiés. Bah tu as boyé, il faut que le gouvernement atia bango maboko, tu sais comment on marche, il y a médecin awa. Ça s'est terminé na blessure, na coup de balle, na donc ce gouvernement tellement médecin, je crois, médecine et vanda normalement dans beaucoup nabiso. Rappelez-vous à l'époque quand Congo était encore au Congo, bah sud-africain va dire que se faire soigner au Congo, mais c'est quoi comment le contraire. Il y a rien de spécial. On a des médecins qualifiés, soki kaka. Boté bango à l'aise, tout va se faire au Congo. Tala penaboui. Autre dans le documentaire des bébés kangama ba indien ba séparé bango il faut aucun de Inde, il faut aucun de Chine, il faut aucun de Belgique mais ça s'est passé au Congo précisément dans la province collège en médecin. Donc félicitations à médecin biso congolais précisément dans médecin il y a Nord Kivu makambo basali en tout cas et la qui c'était Congo, c'est un grand pays. C'est un grand pays. C'est un grand pays. Tala de bébé kangama qui li bumpe na ba réussir ko séparer bango en tout cas. Il y a autre monde qui est médecine et ça makambu ya pays ça makambu ya kotaba moyen parce que mayele ba médecin na biso ba ça vraiment bourré intelligence na nio surtout preuve en est que sur auquel même hôpital mingi ne reste Afrique du Sud awa okomona ba médecin o ba prôner kuna et ça ba médecin congolais. Alors si ces médecins là ba on nio surtout ba réussir ko zonga na mboka basali collège à médecin o bayebi wana je crois mboka na biso et ko kende boso du point de vue médecine et c'est sûr to yebi yango to ba ke ba sud-africain ba ne ko se faire soigner ko se faire soigner na Congo parce qu'on avait des bons médecins ba médecin kitoko ba médecin siko faute à rémunération malamu te yango ba sala exode na bango ba mouvement na bango awa Afrique du Sud ba koma ko zwa mbonga malamu pona nini pays na biso éviter ko eba valeur ya batu oyo ba osofe ba moya bon ya batu tala exploit oyo salami oyo. J'insiste, je répète, ce n'est pas la capitale Kinshasa mais la province na Nord Kivu. Collège wa médecin ba sayelo kaboué Longonia matondo songa pa na bino médecin na biso. Jeune garçon oyo bozo mona bande ko pesi pasta na lo ba papa ba parent papa maman bokanga bana ba city. Mwana mwasi oyo asakoli akosi 17, 18, 19, 20 yebaka ndenge ya kosolola bango talisa bango le bien et le mal tala scandale lisolo ya mukuse jeune fille oyo bosomona misato wana bango basala bana papa bango amonaka mwa eloko mwa katuku bianza balingaka te babima kelasi kaka na ndako kelasi na ndako boyebi ba jeune fille ba comme na âge moko quelconque 17 18 19 ba ça la peine a besoin
ya koexpérimenter nzoto na bango bamonaki mwasi na bango desala balezaka mpe na besoin mibali balinga bango na nzela ntango yo ozokanga bango sans leur expliquer qu'est-ce qui va se passer. Alors, tant que mobali moko aza na ndako wana, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Jardinier oyo asalaka pa na bango avandaka na ndako ya sima bango moko ba provoquer et qu'est-ce qui s'est passé makamwa de salaka yango salaka kaka ndenge nini omona moko na bango moto kobanda ko provoquer jardinier tanga ko meka boye ameki Adam Eve alembuma aoki kitoko akomi gentil mutu na mutu akendaki na jardinier na ndenge na ye oyo abimaka na jardinier na ndenge na ya bombaka oyo pa bombaka a fin de compte bango nosu yaya leki bazui zemi epesi pasi epesi pito pale papa asiliki comment est-ce que jardinier akangisi comment c'est jardinier oyo a synthétiser a zemisi bana ya basi akangisi jardinier oyo est-ce que kokangisa jardinier wana ezali raison soka kangisi jardinier wana bana zeme kolongwa to babona tela zeme ko bida minene boy siku ekozala ndenge nini bana atanga bakobotama bakozala ndenge nini bango nyonso papa moko bomoni ndenge nini papa oso ezalaki yo olinga osala ndenge nini bimisa jardinier wana pesa ye mwa moyen po abokola bana oyo aye atopesi ye moyen donc kobala bana wana so misatu bango nyonso epesi pasi tala ba réflexion oyo toyaka nango na radio lokole masolo po ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba yaya ya bwania bazalaka papa totika okanga bana mama okanga bana te zwa te ya kosola na bana yo ya basi non seulement ya basi même ya mbali talisa bango vindenge zalaka et soki na tolu interview ba fille wana komona ba bino papa lenga to bimatelo remonter une somme de jeunes filles il faut expérimenter nzoto na biso bote na biso esi la ka bo ndenge nini ba bala biso ndenge nini alors nous on a vu un homme au hasard le pango wana azan de kona biso te alors on a voulu expérimenter basala qui ont ensemble te mutu ndenge na ye et pesi boy et elles sont très contentes basala na problème te bazo senga na papa a libérer entre parenthèses mobile na bango et peut s'y passer dans la petite on peut ya jardinier il n'est pas aussi mauvais hein ça m'a ndenge na ye problème ça ceux qui ba pesi moyen akobala ba serre na so misato soka zui moko monsieur ba ko jalousie pour ndenge ba okumisa ese ke pena donc asa mutu pena ya bo pikile ki ba bokundu ba nzoto et peut s'y passer pour na kokanga ba parents tala ndenge le komeli bana ekomeli bana na esaka bino na radio lokole masolo awa tobetaka masolo oyo ya kosunga bino na vie soki lisolo oyo pardon lisolo quelconque esungi yo te intéressé yo te partageaka bemission ya papa fiston peut-être kosunga ndeko moko songolo esika moko mpakala to partageaka radio lokolo bandeko epesi pasi tala bandeko oyo likama ekweleli bango ekomeli bango boye epesi pasi avant aussi entre parenthèses bomoni kuna na sommaire on n'a pas eu le temps de ressortir la bino élément comment est-ce que na ministère moko songolo parce qu'il y a ministre homme marié na protocole il y a ministre femme mariée bakangi bango en flagrant délit na bureau ya ministre s'il vous plaît to éviter mutakalisation oyo kosuka ndenge nini to boy ko kena ba détail to boy ko tsa ba vidéo pour na ko pesa bango respect mais makambrileki wana soko on a besoin ba vidéo wana oyo ya parce qu'il y a ministre na protocole ya ministre to ko tinde yango na privé to lo ba awa to ka pona ko nuire te mais pona ko dénoncer makambo ya mabe oyo le kana communauté africaine en général particulièrement la communauté na biso batamangala et ça les malamu te yo mama pena oza protocole oza femme mariée OK musala ba yebi ke mama na biso sala na ministère ndoka mama so akena ministère batandaka ile kolo ya mesa eza tala na likolo ya mesa ya parce qui est morté likolo ya mesa ya ministre so na lobika ministre ya nini awa mboke kufi bato basimba mbongo bokomi bato basimba mbongo donc ministre bato innocent peut-être innocent ça ratiki parce ratiki au travailler tout moi tabac ministre quelqu'un pas parce ratiki liwana protocole aller makembese pour na nini et puis baye kokanga bango kokanga epesi pasi epesi pasi bande kotoko suka ndenge ni makamba mitakalisation oyo aucune église mutakalisation oya na ba politicien mutakalisation ba musicien chrétien mutakalisation ba musicien mokili ba on ba dozaka mwandambu mutakalisation finalement on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe
Qu'est-ce qui se passe? Respect wana ezate. Donc alors papa bapekisaka basi na bango basalaka na bureau to bakendaka musala to pesa bandeko mosusu réseau oyo alingaka te basi na bango basalaka. Bacomédien mosusu omona na bango bavantrim balobaka makambo solo. Mwana oyo nani oyo ndeko na nga oyo nani oyo tantine Linda alobaka nini bapesaka mwasi mbongo ya commerce te akoteka nyonso. Eza na raison. Tu vois, papa, ça la perte quelque part, avec que maman, ça la dans le ministère, à ça protocole à ministre, et qu'on soit qu'un ramoussala, et rappelle un bon maliaka. Alors, Nzoka, chaque jour, qu'on a maman soit accueilli, à part moussala bureau, à ça rappelle son moussala, il y a batandagay du kola mesa. Et puis, si pas, si t'as l'andé, vous pouvez savoir, on a bino soni. T'as l'andé, vous pouvez savoir, gouvernement, on a soni. Alors, comment vous expectez, bisoto, vous avez mboka et bonga. Ceux qui va scandale à bouer ça, malgré le bureau. Et puis, si pas, si bandeko. Et puis si pas sur la vidéo, tu vas photo wana au CPA na ngote. To suki awale lo bandeko. Voilà. Merci na mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo, Radio Lokole TV. Merci na bino ba sobolandi biso, to kutani susu prochainement pour la numéro sur Radio Lokole, ma solo de tikara pesa ma tondo pe longonia. Na mon ami personnel, commandant Congolais Anderson de Djobou, Roumela, Yondi Mankambu, na Bosanité, Didier Djenga Bokula Kai Kofo, autorité morale à Mongo, Nyon, surtout le monde entier, Roumela Yaya, na Bakise aussi autorité morale à homme d'affaires, Bokomi, c'est que bien, il y a maman Meta Mukendi, la femme à la mini Koupa, Roumela, leader homme d'affaires nous surtout Djenga Yoni Mankambu mbote na mama Sylvia fashion and designer wana bientôt sponsor na biso moko akobaka masusu talaka Radio Lokole ba sponsor fo bayaka ndeko ta biso soko na ba chaque fois soko na lisolo ya kopesa penga biso to kobeta lisolo na yo bandeko masolo ezali ebele na kai awa to kobeta yango malembe yo muto otalanga na France otalanga na Belgique ndeko to na lisolo na o déjà ndenge yo obengisaka bana mibali ya famille na bino po obimaka na bango zwaka succès tozobeta lisolo na kala mingi to komi yo moko oti koza problème na papa leki na yo papa leki me boza pe po age moko obengisi ye aleki tiroki akomi ti Grèce des alaraka akomi na France obali kolingo bima na ye tozobeta lisolo na yo okomi tozo ba contact ndeko moko boye na église moko songolo webi pasteur moko ala musaka bat na Johannesburg en Afrique du Sud agi problème de comme na niveau à Londres to ko betara li solo wana na prometa kibino to sana ba recherche comment est-ce que nous allons trouver makambu ya Fabrice Zombi roi mini Congo alobi ya usurpateur à pouvoir c'est vrai ou c'est faux je crois enquête na biso komi ya suka prochainement to ko la sabino qui est Fabrice Zombi a commis roi mini Congo ndenge nini azalaki ce cas à la quitter a commis le pouvoir est-ce que descendance wana wapi comme roi c'est ce que vous allez suivre très bientôt sur les antennes de la radio télévision locale. Maman Sylvia Fashion and Design na mbote na yo restez branchés chap et tchara. Batanda bakasi kuwele tangani na sanse Yende moyese nanga Nistokwenende Ngana botomo